Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ba diaspora partout bozali na bokili bomba pour la magazine ya bino bomesana mingi kozwa bonda école magazine d'actualité to pesi bino mbote esika bozali. Tofongoli magazine na biso pour la koyebisa bino ke na cadre ya koluka kimia na est ya Congo boyeba ke troisième rencontre au esalamaki na Nairobi et uti kosila avec impact pe na idéologie Medil Kambembe abete Somali Solango. Mokolo ya mardi 6 décembre ezalaki clôture ya troisième réunion na Nairobi na capitale kenyane. Plusieurs résolutions ezwamaki bongo lors ya ba travaux yango. Ba partie prenante ba décider ki na kotia en place comité moko oyo ekozala composé na ba représentants ya ba communauté affectée ya EACP ya gouvernement soit constitué pour na ba faciliter libération ya ba prisonniers Oyo bazali na condamnation pénale te. Kasi po na ba communauté résidente autour ya ba parcs nationaux, chef de l'État Félix Tshisekedi alobaki que andimi ko faciliter pe ko engager bango na projet écologique pe ko maintenir bango au cœur ya ba effort ya conservation. Na oyo etali mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi, réunion moko ekozala organisée entre ba communauté locale ya Maniema pona ko discuter na lolenge nini communauté ekoki kozala impliqué na industrie minière ya région pona ko bénéficier. Na communiqué final ba décider ki lisusu que ba discussion pona makambo oyo etali réintégration ya ba groupes armés mosusu et ko salemo entre ba représentants ya gouvernement ya République démocratique du Congo pena ba communauté concernée. Kasi sengeli toyeba que troisième réunion oyo esalemaki na présence ya plusieurs parties prenantes na Nairobi pona koluka kotia kimia na est ya République démocratique du Congo. Biso awa tobeti kambo. Ces travaux, il a été décidé ce qui suit. 1. La mise en place d'un groupe de travail constitué du bureau du facilitateur, des officiers de la République démocratique du Congo, des représentants de la communauté d'Afrique de l'Est et des représentants des communautés affectées dont sont issus les groupes armés, afin d'examiner la situation des détenus et prisonniers, membres des communautés locales dont sont issus les groupes armés et de proposer aux autorités des solutions idoines allant jusqu'à la libération. 2. La facilitation des actions en faveur des peuples autochtones vivant autour des parcs et aires protégées, afin que ces derniers participent aux différentes initiatives en matière de protection de l'environnement, lesquelles initiatives concernent uniquement les populations congolaises. 3. L'organisation à Kinshasa des rencontres entre les communautés affectées et les officiels de la République démocratique du Congo en vue de se pencher sur les revendications soulevées par les populations locales de la province du Maniema, dont les cahiers de charges n'ont pas été respectés par des sociétés minières ayant opéré dans cette région. 4. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la revendication concernant le manque de confiance envers certains animateurs au niveau national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, en sigle PDDRCS. 5. Porter à l'attention du président de la République démocratique du Congo la requête de certains membres des groupes armés d'intégrer les FARDC et les forces de sécurité. Motion de défiance, c'est moi qui suis dans l'Assemblée provinciale, où moi l'amboka Eric beaucoup la député provincial à Salaki, et pas à moi l'amboka Tengeli, to Azali ministre intérieur pour le Luka, affaire de la criminalité, et si dans la ville provinciale qui Kinshasa, et les cas d'Indengeni. Kosilisa insécurité et tout de la ville provinciale Kinshasa, ba député provincial ba sangala ki meke kaka de bozomona la kati ya hémicycle pona koluka ke makambo oyo esila kutu ba bengisa ki mwana mboka ministre intérieur Tengelito parce que yende azali patron ya ville ya Kinshasa en matière intérieure mwana mboka Eric Bukula oboyebi kazali honorable oyo ki alukaka tout moment Kinshasa ezo ba stabilité na ba matière ba tracasserie to ba matière ba insécurité asala ki motion moko mais
mais réponse ya mwana mboka Tengelito esepelizaki bango te. Boyoka ndenge mwana mboka Tengelito abetsaki mbonda tango abimaki na libanda ya hémicycle. Et notre souci à nous, c'est avoir ce plan sécuritaire de la ville de Kinshasa pour que la ville puisse accompagner la police dans le cadre sécuritaire. Pour ce qui est du reste, il faut aller de l'avant. C'est vrai que les honorables députés ont posé un problème qui est réel, mais face à tout cela, vous savez que lorsqu'on parle du phénomène communément appelé Kuluna, mais quand il arrive au phénomène Kuluna, c'est déjà nous avons un trouble à l'ordre public. Mais cela trouve sa genèse déjà dans les problèmes socio-économiques. Mwanamboka Eric Bukula, député provincial, a compétence au Samsale Kitoko. Écoute, ACP la quitter ma propos wana, oyo Mwanamboka Tengelito parce que ba PCA ba stratégie Kitoko, on va aussi ça ba sécurité mais ba moni lokola a coquille na ko pesa réponse ba longate. Boyo kanenge nini yemoko abeti zaki mbunda parce que réponse wana est convaincre été. C'est même la raison de ma déception un peu. Donc je pense que ce que nous avons fait, c'est plutôt une mise en garde. Nous lui avions donné des pistes et des solutions, parce que c'est à lui d'amener la solution. Nous avons donné des pistes et des solutions. Et nous osons croire qu'il va les mettre en application pour que finalement qu'une solution soit trouvée. Nous l'avons demandé, nous avons parlé notamment d'une commission entre nous, l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, parce que tout le monde se plaint de ça. C'est ce qu'ils nous disent. Que non, c'est du ressort du pouvoir central, c'est du ressort de la police, ce n'est pas nous. Alors il faut trouver des juristes, mener une commission et aller chez qui les droits pour que cette histoire soit clarifiée. Tokosenga na mwana mboka Tengelito yeba ke ville province ya Kinshasa esengi kimia ekota soki ba député ba bengi yo ba pesi ba pisa solution luka osama ina bango polo ata ba test ezali mais ba kamusu se senga vraiment ko luka ke ko créer la ba stratégie pour kuluna la ville province ya Kinshasa et comme mingi koleka kutu même sata la ko baeba na kuluna mais yo esengeli ko zelonga ba député pour bo luka ko atténuer situation oyo ekele musiga ba kinwa et surtout que Tokobi okele mukel ba fin de l'année, pe 2023 litanga maponomi, et sengeli kimia ekota. Awa, tobetika mbonda. Tellement que criminalité et l'équipe de la ville province à Kinshasa, bana kuluna ba comme niveau ya ko menacer, même major ya FRDC, heureusement la police a tué maboko, tolanda élément oyo. Kandenge toyebisaka bino ke awa na ville province ya Kinshasa toya criminalité ekomi kolekandelo kaka pe ndenge tozali komona na niveau ya assemblée provinciale ndenge nini ba député babengaki ministre oyo atali secteur wana mingi mwana mboka Tengelito pona koluka kosilisa désordre oyo kasi mwana mboka Tengelito longonga na epe avançaki mwa ba argument mais il faut koyeba ke population de azali ko subir ba difficulté topé ba conséquences ya ba acte ba criminel oyo bazali ko poser à tout moment neti a bozali komona botala mwana mobali oyo bakangi mwana oyo azali vraiment suka na kuluna oyo ke asi aebana na quartier na bango po akota ba boloko na ndenge mais akomi même sur le niveau ya ko menacer major oyo FRDC neka bozali komona heureusement major oyo azali ko makasi pe asaki défense yango mabe ekomela ki était mais siko awa la police a tient maboko boyo kabino moko de la police a lobby baza azana mwana moko azana no mabe c'était criminel aza criminel ngaku tunakanga déjà mwana awa soit na ba ekiri na bango oyo bazana ba makambo mboka ti wana nakanga ye déjà awa na tindika ye pe déjà kinda mais lelo na kokamwa na fani na ba policier awa nde bana moko baye ko benga ote bazo menacer major nde na tindi belema ba ke ici le terrain nde ba kanga bazui mwana oyo quand même mwana ngoyo kuluna azoxi major na litoi azoxi na munoko donc mwana marki obo penza tabino moko na ebité comme ça problème ya major tantôt ça problème ya ba civil nde ngwana babanga mais comme ça problème ya major na ebité mutako lukale tout moyen ko côté la muta marki obo ke batika ye pour major a se charger na ye a rolandela ye pour ce que ça qui civil azoxi civil a comme même sous à qui les droits ba ko ba tika ndenge na kangaka yawa ba kenda na ye batika ye bazo bambongo batika ye bon na ebité ya major ndenga zoxi major soki bakolukaka ya moyeke bafuta lisu bambongo ya kotika mutu amarki oboye tokopesa longonya kaka na komanda Alpha Tracteur oyo akangama ya nsanga po koto oyo ye atelema na bopikiliki pe na bokundo banzoto alobi ke ye malamu kutu avanda na fulu ke avanda na bakulu na po nzambe to satana abaya bana oyo kala
yango pa che maboko ezosenga kaka sikoyo kuna na niveau ya justice boye bakota likambo oyo bien bana boye bakende buluo to pe bakende angenga ou bien bakende mingi kosala bilanga kulia kanema kasi sepo population affectée na kimia biso awa tobesika mbona ezalaka nini yango vraiment na décembre biloko ya kolia ya komela to ya kolata ekomaka vraiment cher boye ba warriors botsana no poids de manière que décembre oyo ba congolais ba fêter na kimia to landa élément oyo magazine Mbonda Ekolo, oyo ezaka magazine d'actualité, magazine ya solo oyo ekomemela bana République démocratique du Congo, information to pe communication na ndenge ya solo et salele bino constant pour la likambo oyo etali gouvernement ba warriors et surtout to komi ko kende muke na fin de l'année. Toyebi ke voulez le kala na ba décembre, to monaka ministre économie abetaka chita sima akendaka na Namibie soi-disant qu'on négocier pour la ba Thompson to ko kolia na bonne année mais ba Thompson ngo et monala kala ngote mingi ezaki ke o égal ya mama Olivier de kalaki bango pour la chambre froide mais sous balaba ke o ba opérateur économique ne ba ko bloquer yango ba ko komona la te mais toyebi ke bozui vula mobimba pour la koluka ko organiser de manière que ata etumba ezali ba est topé na bamboka biso ya Congo et segeli pe population obatikali ba ko vivre quand même la vie moko équilibrée gouvernement ba warriors awa tozokota ba décembre bon tiens déjà makanisipe toyebi déjà que bon si bon ici déjà ma chambre froide na bino moko et ko permettre que bonne année elle est que là-bas la Congo qui toque et ça la tête comme le décembre population comme Luka autre soma Thompson wapi to soma soso wapi parce que ce sont des ezaka hymne national ba congolais la tanga bonne année ata ba ngo chaque jour mais ya bonne année ezalaka na mo elengi na ngo pe sengaka eteka na prix oyo esengeli na mvula le kalaki bon le baga soit disant eyaka mais tout le monde a ba commune oyo etekamaki te mais tout oyo donc ça vraiment besoin que population ba mona soso Thompson et panzana yele et surtout beto ba ko kamwa yango gouvernement polé ça bala ki ça la Thompson to bela soso et c'est que ça ga bonne année wale zalika ka motuna totuni mais tout oyo ayebi ke azali ministre ya secteur wana zoba des dispositions la ki ça vraiment que azali warrior a solo oyo ko accompagner moi na mboka Chilombo de manière que 2023 ezala année moko ya esengo pona parce que ceci na ezali nini a postuler pe a doubler mandat na e a doubler mandat na e soki bino ba warriors si bo soutenir yela misala mino ki toko mais soki boza ba agenda caché pour le sa population kanda e kozala ma trop esengo kozala te décembre yango yo bo fungula déjà je population balia bamela basepela muke pe les camarades bituma est et trouver solution pour congolais surtout azala na kimia biso awa to betisika mbonda office de voirie et drainage obabeng na mokuse OVD musana na ma be makasi kuna na weza gombari na commune ya Kalamu tolanda élément oyo lelo na Kinshasa likambo ya bosoto bato ebele bazali konyonga na yango makasi me OVD azali kosala mosala na ye kitoko ndenge kaka bozali komona na bilili me boyebake na nsima ya kosala mosala na ye bainondisi na ye nyonso atikaka yango alongolaka yango te awa tozali na aveni pozo na kwe otala bambuteyage koma kosala me awa ebele makasi eloko ya kokamwa akireka nivo oyo ebima ti na pongabi oyo ememaka mai esika bozali komona atiki bosoto na ye ebele moyeba mama bateka eza te tala bamama oyo bazoteka likolo ya fulu telmaki abimaki na ndako na ye na bafeti oyo moye asala autrement eza te azoteka nde kaka likolo ya fulu tango biso magazine Mbonda Ekolo okitaki boyoka ndenge babetisaki mbonda ese pozo mpona bakanali oyo eza base ya bakalani nyonso longonya mpona ye asali mosala emonani mbula ebete semaine passé mai ekule bien mais likambo etikali monene papa eza likambo ya bosoto oyo balongoli na terrasse salite oyo balongoli na terrasse eza libanda ebongo soki mbula ya monene ebeti papa omoni nyonso ekozonga na terrasse tozosenga mokonzi kini bopeto longonya tindele biso OVD na bakamio bayo kolongola bosoto nyonso eza libanda babalabala ata awa na kati ya wenze bosoto ebele tokosenga na OVD zwa basharge na yo mema mosala oti na suka ya kotika bosoto boye mabe makasi po vi na bango balekisaka ntango na bango ebele na oyo esika boye mabe makasi et comment ceux qui autour de la ville province ya Kinshasa zala na mbongo moko ya excédent po
prix ya transport et balaka lisusu te net ka ministre ya secteur wana abeta na ye kara toyebaka te pourquoi. Likambo eteli transport na République démocratique du Congo toyebi te na ba niveau ya likolo na ba avion pe na ba masuwa nde eza na ba valeur na ba transport commun ana Kinshasa toyebi te bulu yeke ekote makasi toyebi te mise à transport Mbokoso mosala na yo nini po pe ba fin de l'année yango tokomo kende po na Kinshasa courtoisie ezalaka te biso magasin bonda ekolo tokitaki sur le terrain bino moko botala kaka awawa ba prix eza na yango kaka likolo système ya direct toyebaka te euta wapi direct ya lola to direct ya lifelo toyebaka pe te bato ebele bakomba victime ya makambo ya transport eboma bala ebele awa na République démocratique du Congo toyebi te bato ya Mpasa Masina Pascal Ipel mitendi bavivaka ndenge nini soki ozangi transport boye mabe makasi tango biso magazine bonda ekoto kita sur le terrain moyoka moko ba transporteur abetisaki mbonda na micro na biso koma à partir ya gouvernement ministre intérieur na gouverneur ti lelo gouvernement ya ba warion ti bakota ti lelo arrêté ezate ya transport na époque ya Kimbuta tozalaki na arrêté abimisa arrêté ya tukine ya chaque commune Kolongwa wati bandal prix nango yebanaki Kolongwa wati victoire prix nango yebanaki mais lelo na gouvernement oyo prix ya transport ezo yebanate na moi prix mususu na butu prix mususu na tongo prix mususu eza faute ya gouvernement par rapport arrêté ezate mutu na mutu azo memana ndenge na yebo hausse de prix ya carburant yango eza élevé na station tokosala ndenge nini yango il faut babimisa arrêter soki babimisi arrêter chauffeur akoyibake awati victoire to futaka ota awati boulevard eza ota mais arrêter ebimi te likambo ya transport oyo population esi elembi na yango po avantage ezali kaka ya ministre transport Mbokoso population kutu fwe na fwe bato tozo de transport bazo fete kitoko pe bako fete susu kitoko makasi po bango fete na bango esila kana yango te eza kaka lokola lisolo ya roulage na chauffeur likelemba wana roulage ya liaka chauffeur aliaka na ete toyebi te population bakosuka ndenge nini na bafeti oyoyo ezosala mabe makasi en tout cas na moyen ya transport oluka solution po transport ya facilité pe ya moins cher eza kaka transco en tout cas tokosenga na ministre Mbokoso kota likambo yo po courtoisie kutu eza nango te population pe ba chauffeur bazolela makasi bavantage ezali kaka bato ya moto po prix kutu ya bato ya moto yebaka na yango te moto pe ezaka nango bato atambula ebeti ata mati prix na koloba na ye matricule pe ezalaka te permis pe kutu toyebi te 2023 pe yango yo bakovote nani bakotika nani boye mabe makasi kitoko te na cadre ya kini bopeto to pe assainissement ville province ya Kinshasa ONG Zena Luminuku eza ko continuer ba kirage ki toko kuna na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Na cadre kaka ya koluka Kinshasa bopeto ndenge kaka vision ya mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi pene ya Jatilingo Bilambaka ba organisation mingi oya solo eza ko sa musala yango kitoko na eti kaka bozali komona awa ONG Zena Luminuku biango nde basaka musala bango kitoko ba banda déjà depuis kala kongengisa Matete po susi na bango ezalaka Matete to Kinshasa ekoma kitoko tala bino monde bazo kire ba caniveau ala de Bonhomme na ki impact pene idéologique kaka ndenge mwana mboka Tshilombo Tshisekedi pe Jatilingo Bila vice gouverneur Kinshasa alingi ezalaka boye ONG Zena Luminuku musala kitoko bino moko bozoko mona ndenge bato basangani ebele bango bazate lokola ba ONG auto mona kake soi-disant effectif ba 500 mais la terrain mona 10-15 personnes non bango ne mingi musala ya kitoko ezake ONG Zena Luminuku afutaka bato na kitoko ndenge bamoni bazali awa moto na mutu abeli pake na ya sanzaka ka ndenge ba mesala ko benda ba sanza nyoso tu boye ne mwana mboka Tshilombo alingi parce que
Kinshasa ekongenga na ba o bazala esprit ya ko accompagner idéologie na kitoko pe Kinshasa ekoma kitoko biso awa to beteli mbonda eleli ONG Zenaluminiku zalaka kabongo batela impact na idéologie na yo po munda na yo esi eyokani toyebaka te soki CNPP ezalaka kaka parce que batama bomba bakoma même kotambola esika mona bato baza normal. Pourquoi? Magazine Bonda Ekolo, magazine d'actualité, on peut se remettre information qui toko, tokitaki sur le terrain content na Kinshasa. Bato maboma bakomi ebele pe sika kofanda kipaka lisusu te. Bato maboma na bato normal bakoma kofanda esika moko. Botala awa tozali na victoire précisément na maison bazali komona. Botala mopanzi oyo kutu watambe na shimoki na eloko na shebango toyebi te. Tala oyo saki na ye alembi na ye afandi na ye oyo kutu toyebi te zalaka professeur. Tokosenga na leta otala likambo ya maboma po na tango Kabila le père interpellaka ba famille bazwa batama bomba na bango babomba bango pe batuna bango mais ya kotika boto ebi pete soki pe CNPP sala carton sala kalisusu te dossier oyo eza suivre tous dans la bolingo parce que maman mami aza toujours continuer kolela jusqu'à la dans les sungité o mesana ko bebi sambongo na ko kaba mingi na baba tope muto motema malamu o mesana ko pe sambongo na ba dim na ba église tope pour la kosunga ko salisa bato na ba hôpitaux partout tala elanga malamu ya kolona oyo nzambe azoko kanisa pona ko pesa yo ya mingi koleka yango oyo mama mami o bozali komona azali mama azali ko vivre na vie moko ya difficulté impossible na niveau moko okolobate kaka ndenge boza komona abelisa mwana na méningite depuis abotama ye moko pe azali lisusu diabétique pasi ekanga mama o même esika kovanda ezali te lelo oyo devant caméra ya Mbonda Ekolo mama mami aleli ngai mama mami nabengi bino kwa naza na pasi naza na mwana oyo abotama na méningite aza mwana ndeko nanga depuis 2006 bakufaka na bamobundu ezala na este wana na mama na ye nga nde natikala kobokola mwano ntango nazalaka makasi nazoluka na bandeki kobokola mwano nazomema ye na kine nde akomaki kovanda me ntango nga moko mpe nakomi maladive makoki eza lisusu te komema ye na kine nga mpe libumu ekoma bambeli baopération nakoma mpe diabétique bakisi yango nazwaka naza esu na makasi te yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraiment nazonga na mwana na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema sala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique mais shwa eza te naza na moto akosunga ngai te awa naa na famille te esika mpe tovandi atofutelaka nde awa lokwa mpe bamonanga nakoma na pasi place ya kokende eza te nde bapesi nga mwa geto oyo tovandaka na mwana oyo nazosufrir nasengi na bino mpe ya bato ya mawa mitema malamu bakonzi boyokanga mawa bosunga nga nzambe mpa akopambola bino tosenga nga lisungi mpona mama oyo na mwana oyo tala position bavandeli wana na moi image ozwi mpe mwana yango akoka koloba te babandaki kovanda awa deya balongwa mais batuka ya lupango ya mawa bapesi bango esika mama Denise place ozali mawa yokela bango mawa papa Félix tosengi lisungi na yo mpona mwana oyo botika ete bakonzi bata ONG papa Félix bosunga mama oyo mama Denise botika mama oyo te mama Olive azonyokwama makasi bosunga ye papa Jekoko bosunga ye basala nzambe bapaster botika ete badepute bosunga ye bapapa baministre nyonso tu bosunga ye
tokosenga kaka na baye batonda mitema mawa baye mama mami atangi kombo tope oyo baye atangi kombo te bozala na motema malamu po elanga ya kolona yango oyo biblia tope courant elobi yeba kosunga moto na tango ya pasi pe nzambe akopesa yo akofuta yo mingi ya koleka tala mama mami yeyo aleli na bato ya mitema mawa bosunga ye botika ye te pamba te soki botiki ye ezali pasi pe mawa mingi tosunga mama mia po totiki ye souci bakinois topé ba Brazzavillois topé ba diaspora partout aux alentours surtout ba Liga République opona nini boye ala luzali lisoni obeteli biso nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko papa pona nini basi amike bakoma rare na Kinshasa oyo eza kaka pasi kolandela baninga influence yango ezobusala ke bato babomana ozokende oluki muninga vimbi peut-être ya ngai eza nango original okolanda ke yo koma lokola ngai nzoka papa ya minene bakome ebele mpo na nini bamisusu bawamela vitamine bamisusu minene na bango eza ya kimia papa nde osomona minene okokama na yo yango te mosusu abakisa mwa mbuma na ye mosusu mpe moke alingi atikala kaka na tai na ye wana bon à part ça le comme si le bâti ne compte pas si donc bah comment mais la vitamine et les chimiques bah zomona ce qui a vendu mukie à mon aka ça ne va pas kavimba mobali benge yakacha litoi ba monika nazo yeba te bato nyonso toko voter bako sala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courir tambola mabe pona nini boye pona nini boye pona nini boye yango wana nde kitoko toyeba depuis kala koko tiri jesi jemba mwana mobali o asala masolo kitoko lelo ali biso lisolo nini to da caricature oyo tango toyebisaka bino ke na ville province ya Kinshasa bakambo ya transport eyebalaka te soki ezalaka na prix nini parce que neti kaka gouvernement provincial na secteur wana transport babeta domaine yango kara toyebaka te soki ministre ya transport azalaka to azalaka te soki mpe azali eske amonaka to amonaka te yango honorable la cadre barondi na ye atambolaki lelo abete so lisolo nini po ye moko kimona meso azalaki na terrain honorable la cadre kotambola na ye aye kokoma na parking eske bazobelela mituka ndenge na ndenge yoka ndenge nini eza kolekana Zando 1500 Zando 1000 francs Zando 1000 francs bino moko bomoni ndenge nini baza kobelela Zando na bamarke na marke koto azobelela 1000 francs koto 1500 mais bato bakotela mituka 1500 bakomi kokima bakekota na mutuka ya 1000 francs yoka ndenge nini noko azobelela bazokima kalme poro bakozonga soki etondi kuna bakozonga kaka nyonso oyoyo eza kaka nini prix ya transport eyebalaka te bawoleli bakele kota moins cher parce que bayebi ke kuna masolo eza kitoko me koto mpe bayebisi bango ke soki kuna etondi bakozonga awawa nyonso elingi olakisa nini yoka ndenge lisolo ezokontinue différence ya tarif le même trajet honorable akamwe azomona différence ya tarif kaka na trajet moko wana yango alobi boye à chaque temps chaque prix matin midi soir donc prix ya transport eyebalaka lisusu te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ya kokamwa ya boye esali mpasi makasi komona ke na kati ya ville province ya Kinshasa prix eyebalaka te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ministre de transport lamuka mpo oyo ekomi kosala vraiment sonia voilà tokomi vraiment na suka ya magazine na biso ya mokwa lelo na kopesa merci na Benjamin Kilunga ozaki nsima ya kamera mpe sekonde na mwana mboka igri de mateta oyo tobengaka wazelwa nzimbu na bino bandeko bolandi biso partout tofongoli baporte na biso de manière ke basport publicitaire na bino to mpe baannonce na bino eleka na awa na baprix moko ya kitoko abordable oyo bokosepela et surtout bosabone massivement na chaîne YouTube na biso Monda École officielle parce que ezali seul moyen ya kosoutenir biso mpo tokende liboso ngai na bino tokutala mbala nsima soki nkolo Yesu azongi lisusu te botika malamu ciao